Bonjour, bonjour, partout besoin, na pesi ba bonjour, ceux qui sont ba botou ba bonsoir, na ba pays misusu elo ba anglais, elo, tellement ba pays eza différent, ba pays misusu elo ba arabe salam alaikum. Yo eza cuisine Yannick TV eye, cuisine Yannick TV lelo eye na elubuto recette te. Cuisine TV lelo eye na perikito, tissage au mèche non, cuisine Yannick TV eye na mama na analyse na mukolo ya lelo. Ba mama ba papa na sa moi oyo kotala makambo ezoleka tellement na ba internet partout, eza vraiment grave. Tozoyeba te soki eza nini. Ki jalousie ekoti makasi eboti na misisa. Kotala bana basi na bana basi bino na bino ba camarade bozo bomana. Kotkende susu pembeni otala bana mibali bino na bino bozo bomana. Bozo welela nini na sa moi oyo. Mutu na mutu aza na temps na ye. Okotala kaka garçon wana omonanga, fille wana koyokanga, olingi muninga progresser te. Soko moni muninga progresser komi sujet na bino. Ba mama eza kitoko te, ba mama to changer. Ba mama to changer eza kitoko ata mukie te. Soko moni muninga na ona mabe, benga epese conseil. Internet ezala te, to ande koko samba wapi. Parce que ko remarquer ka na monde oyo komi ka 22e siècle. Comme toi quand des ans monde dans monde des yeux évoluer, quel monde des yeux évoluer? Ba maman ba papa na tout internet ezala ki wapi? Bon peut nga réponse s'il vous plaît. Internet ezaki comme ka atanjinja leki boleki na internet. Bon comme ka ko ngunga leki boleki na internet. Internet il bosso ezaki wapi? Makambo to moni yango te. Ba mama kala ba mama na biso ba bota biso to tuna no bango to tuna no ba koko na biso. Est-ce que makambo ezalaka? Ezalaka te. Oh monde des yeux évolué to bioité bien sûr monde des yeux évolué mais boité ba mama. Boité ne lokolo ba internet te komika internet. Même mundele moka sela biso internet. Asolola kango boité nde biso tozo solola. Mundelo ala kisa biso internet ko asolola kango boité ba mama. Pona nini ba mama, pona nini komi atali kambolo ba na internet ite kaka internet. Soko moni muninga na ona mabe benga ye. Solola na ndeko yebise sali eza kitoko te. Ndeko nanga koto bongisa. Muninga malamu nde yango ana kisongi tozo boya. Ki jalousie tozo boya, ki mutema mabe to boyi. Eza kitoko te. Analyse lelo na lobi non fona loba. Analyse na stali na raisonner na sali lelo na lobi fona loba na internet. Internet eza wana pona biso nyoto mais ezoleka trop c'est trop. Na likambo loba na internet te kaka na internet. Bien sûr YouTube ezo facilité biso to connecter ba Facebook ba WhatsApp eza bien. Mais congolaise non eleki trop c'est trop ba africain. Ba africain toza mitema mabe. Ba africain mitema ndoki. Ba africain tolingani te. Africain yebi likambo po yebisa yo boya amoni ke soka yebiso okobonga fozala kana sa makolo na ye. Mama papa eza kitoko te. Muninga juize mibetela muninga maboko félicitations. Mange eza na tanango. Lilale eza na tanango. Pourquoi ozowela nini ba mama tozo boma na pona nini na sa moyoyo? Na internet ekomi lokola course, bozo sala course na nani epidémie nini epike biso. Mundelo alakisa biso makambo ye moko asala yango boye te biso ekomi na bosoto. Ekomi kitoko te, trop c'est trop. Likamuke ka na internet, ba mama pona nini bongo to ko changer ba caractère na biso te s'il vous plaît. Ba papa to changer. Eza kitoko te ba mama, internet ye. Eza bien to boite mais non ba mama non. Eza kitoko te. Eza kitoko te ba mama na ba famille mabe sur mabe. Na ba copine mabe koleka. Na mibali mabe na sa moyo sko tozo kende wapi. Tozo ebate to komi na fin du monde.
obi o Yesu alobaki yango tozomona basigne tozoyeba te tozokomprendre pe te tokotuna nani okenda ngamba bapaster kuna bapaster susu pito pale mabe sur mabe tokokende wapi bamama tozoluka nini bapapa balobi respect na basala nzambe soko moni papa nona mabe basala nzambe baza batu bamama musala nzambe o pasteur o prophète o évangile baza na mai na makila baza na basentiment ndeti biso soko moni pasteur nona mabe kotonga te prier pona ye bamama prier pona bapasteur na biso baza batu akoki komikweisama mama kota prier nzambe akopambola yo mama soko moni ndeko nona mabe kende pembe na ye benga bosolola bamama bosolola ndeko nango salaki mabe limbisa ata ndeko akoboya me aire de jour pusani pembe na yo solisi ye ekesala ye bien bamama tozoboma na mpo na nini so moninga nasombi voiture nga mpe fo nasomba alinga alakisa biso nini oyo aza nango na njoto nga mpe naza nango oyo aza nango na njoto yo mpo oza nango me boza na grâce moko te bamama boza na grâce moko te bapapa oyo tozobosa na grâce lupembo tozoluke uta apa nzambe nzambe so alobi lelo jour opambolo so nzambe alobi jour ana opambolo te omatoki ta opambola te mutu apambola mutu na sa moyo eza nzambe bamama bokota na bengi bamama nyonso bapapa nyonso tous les mamas tous les papas ngonge beti l'air sonné bokota oyo eza cuisine ya Niki TV na raisonner trop na bi non fo na loba moi et on aza nango na partage yango toujours ensemble yango na ekoloba bamama eza kitoko te na sa moyo eza kitoko te bamama bapapa eza kitoko te na sa moyo yo muninga lobi nga bamaiti nga promotion na musala yo lobi non tokotala soki akosala kobwake na ndeko no mbasu obwakele mbasu mpo zwa nini mama kotala ndeko aza na bana na mwasi okobwakele mbasu mpo zwa nini kotala ndeko no aza na poto olobi ye koko aza na poto akabaka te na kolakisa ye okokuzwa kombo ya ndeko noke nango mpa nganga mpo asala nango nini yo yebi te ke soko okoti ndako ya nganga etikali kuna yo moko mitikali kuna okozwa kombo ya ndeko no aza na poto okopesa na ndako ya nganga komise motema pete onyo tuna koloba esalama kaka bongo bamama toluka nzambe bamama na sa moyo toluka nzambe soki nzambe te mosusu aza te bamama toluka nzambe mama ya nzambe eyaka malembe mataka ya nzambe eza lokola escalier bamama omoni escalier mpo matati na 5e niveau na escalier eza facile te oyoko macho meli pema escalier na mino mpe molai pema ya nzambe eza bongo ya nzambe fo ozala motema kokita ya nzambe fo ozala na fruit ya Saint-Esprit oyo babengi la patience est la fruit ya Saint-Esprit na mokili balobi la patience est la longueur du temps na Bible balobi la patience eza fruit ya Saint-Esprit parmi bafruit ya Saint-Esprit patience mpe ezali bamama tozokende wapi bamama tozowelela nini kotala lisolo ya somo cuisine ya Niki alobaka oyo amoni oyo ayoki bamama na ye kotala ndeko na bino na quartier moko bamama bovandaka na basere na bafrère mutu awuti musika ye alinga bala sere no a quartier ebi ke via quartier alingele eboule babengi via quartier vie ndeko munde ezana na epona petite ano mwende petite ana sida omwesi opuse pembeni ozwi yango ta niveau aki motema mabe mpo ndeko asala nini azala etula mpo ndeko abala te bavia quartier bochange
Bao changer ki mutema mabe toboyi. Toboyi, toli ki mutema mabe toli to sa bolamu. Pona nini? Ovai no ka na ndaku bozo bulele muninga no mabe. Ya lakisa nini ya kasi ndenga lata kana lakisa nini. Ya kasi ndenga chaba foto na WhatsApp pa lakisa ya komona. Mama tozo wela nini. So muninga che foto na stati. Olingo tala kaka yo. Olingo komante kaka yo. Oboyi pe kaka yo. Muta kotinda o azate ba mama. Toboyi hypocrisie. Toboyi jalousie. Angonde tozo boya. Tozo boya kisongi. Tozo boya mabe. Cuisine ya Niki TV lelo koloba. Ba mama na koyoka te. Ata bo pekisinga na koyoka te. Na koloba. Mama mboyo na koyoka te. Mboyo na koyoka te. Na koloba. Cuisine ya Niki TV elobaka toujours vérité kotika la vérité. Parce que vérité ba bomba angote. Vérité za lumière. Ato bomba weko bima. Muninga zuizemi sepela. Ato moni Karine Mokonja zuizemi. Ndeti nga Yannick na lobi gloire à Dieu. Na sepeli parce que moi naza bénédiction. Ba mama to changer. Ba mama to changer. Ba rando ngo toke na ngo ti wapi. Boni o babanda rando na sa moyo ba kufa. Biso to tikali to leki bango na nini. Mabe sir, mabe futa kate ba mama. Kisongi futa kate ba mama. Botika Karine Mokonja sepela ne. Karine Mokonja la baronne ba mbote siko zali na lelo ya trop quoi. Oza cuisine ya Niki TV. Ba mbote na ona sepeli makasi komona wa memize maneza la ba mapasa kitoko makasi. Fobo sepela na muninga. Muninga zuize mboko mosala ngo ba pibi nini. Eza nini ba mama foto sepela. Mwana za bénédiction. Et pesa mela mutu nyonso te oye komi ta Karine. Fobo sepela ba mama. Foto lo ba merci. Maman asambelaka. Maman amema zemi. Abi douleur a zemi. So na moni muninga na zemi na koloba gloire à Dieu. Nzamba batelo kita kitoko. C'est ça. Tout c'est la hypocrisie te. Tout c'est la hypocrisie te. Futaka te. Maman eza kitoko te. Toboyi te. YouTube komi pona mutu nyonso komi ka internet eza pona mutu nyonso meto osala ngo naba soto mabele ki makasi na kati internet malamu sur 10 malamu eza 3 mabe 7 mabe msuku toko ba 9 bolamu eza ka 1 eza bien mabe makasi mama boza wapi ba papa boza wapi bokota ba papa na sengi ba papa bokota ba mama bokota ba mama to changer ba mama to changer linga muninga na ona bolingwa solo l'amour du prochain eza wapi okoma kaso muninga sebe ya lakisa nini yango ya mona indeti ya nini mutazana vina baye toye akoluka mutu azana makolo no nzamba apesi biso na maboko akoluka mbongo mama mususu abinga na osala nga te na 20 na ndako muninga mususu abinga na okende nga kosala muninga wana koka bande kokende kosala za mayele muke abengisi mwa ndeko ne moko muke asomi mwa voiture nakota na permis poso na zwi permis facilité ngai pona ba course pona boulot na nga pona ba petit boyebika ndenge ezalaka voiture ezalaka bien ba mama mode ya famille quoi esala biso bien muninga wana mususu asalaka te aveye na ndaku mama kento sikento okandoki a live kindoki mama lingela muninga na boule muninga yebaka te muninga bi ba mama na ngai nake musala nde naza yebika ya plein hiver oyo batu mingi balinga na bango sala te ako mwa ba temps libre tika na beta na nga ndeka ezalaka
Muninga na be ma chérie oza wapi omona na te abinga na osala komona na ngaka eza ba weekend quoi po weekend ko samedi to sala te wana ezala mwa tant okomona mais pour le moment moyena ya pa na eza te po ebika ki na oti boulot na ki pe ba petit fona lala 5h 4h fona bima lisusu problème te na ozeloka samedi parce que na besoin na ba mama batuna nga nini makambo yinji njoka ne ndeko akanisa kataki telefone njoka ne ndeko akata telefone te siko yana kuna lobaki ma chérie ma copine ozeloka samedi na besoin na komo loba iya kasi nini yango kaka mosala agravela biso kaka mosala yebi bato babanda misala na poto akoma kaka mosala na tante mosala iya kasi mosala yango tokende yango ya kografela biso mosala ya nini mpoka na bapermis ya bavoiture wana komozwa olakisa nini biso nyonso tosimbaka kaka mbongo moko mbongo yango mpe kaka eza kaka ero moko mbongo yango kaka yango eza kaka livre seline moko mbongo yango eza kaka yango wana ndeko ayoki olakisa likude na obenge samedi na so ayebi te oyokuta na mama na bord njoka nde ndeko koto oyo alobaki kosala ndeko azoyoka na yo apesaki rendez-vous kenya koya kaka samedi ndeko azoyoka avandi mpe calme azoyoka ye mpe kuna azoloba so epo bande koloba na mobali ne toyebi te so epo bande koloba ye moko toyebi kaka telefone mutu abengi akanisa kati njoka nde akataki te bamama abandi oloba samedi ana oyo okutana mama na bord aya na ozele vraiment omona ndeko mpe oyo akoto oyo olobaki na okende kosala ndeko njoka nde azalaki mayele ayoki kaka kati telefone kwi avandi ni akoti na chambre ayebisi mobali na ye bamama to neglige bapapa te mobali no aza meilleur ami na yo mobali no aza camarade na yo numéro 1 mobali no aza tout mpo na yo bameilleur kako meilleur ami no ezala mobali no bamama soki oza likambo partage yango na papa soki oza likambo partage yango na papa na chambre boyebi basolana na bapapa cuisine ya nike elobaka nango verité olamusi papa ba mobana balala otali ke toyoke mwa ba 0 ba ine shiri lamukana otosolola indi nakoloba nakobomba te nakoyoka te nakoloba solola na papa ebike papa nani nani opesa mama ntela nana otanga komba mutu te parce que mutu ana moye totanga kombo na eza te balobi totanga kombo na ye te fo na respecte maloba ya moninga na otanga kombo na ye te na opesa kaka exemple neti ka y ebika y non nde y abengenga to ande kosolola ebika y tandinga aloba kaka esaka te telefone njo anda kate te mobali na ye biso moni samedi okende te totala soki oya awa obengo bie totala ndeni mama mpe ayebisi papa merci papa na yoki baprie na mobali ne balali kolala mama alalaki na ye mama palamuki na toka ake na ye mosala mama ake na ye mosala sisi mpe mosala na ye ndenge ezala kaka mama azongi na ndako samedi ekokaka te bamama samedi ekoki yo kasi ndeti samedi ekoka topesa moto a promese ko samedi kaka tokutana bie samedi kaka na ofutani wana ekokoka kaka bamama batunanga ni samedi ekoki mama tomoni fondation ezaka moko fondation femme debout femme utile quoi fondation ezaka moko fondation ezaka moko babi fondation debout femme utile bafemme utile bahomme utile to ana besoin na bino oyo aza na besoin na biso atiki numero na commentaire akota na membre ezala bien tosoutenir baorphelin mpe baveuve ezala bien makasi bamama oyo toza nango topartage yango ensemble bokota lelo elubu te cuisine yanike ye na mama na analyse mokolo lelo émission kitoko na cuisine yaniki tv beémission yelengi belubu supu ya kitoko bamama bokota beémission yelengi baperiki ya kitoko mama oyebi ke samedi ekoka te samedi ekoki
samedi ekoki ndeko pa vene na mbali netaka weekend na bapeti alambi na sisi kolambe avene bali na bango na bana mbani pa bito ozela ka appel obe ndenge ya koagir yo kobenga ete fanda ka calme bamona ka x kuna bengi allô. Eh, ma copine, ça va? Ma copine, on manque, ma copine, alors, ça wapi? Ma copine, tu comme 21 euros, ya Ernine, n'a vraiment besoin, na yo. Ma copine, oh, après, zo sala, abengi, ma chérie, ça va? Eh, moi, na yezate, en tout cas, na zaki, na benvité, taka benvité, na zena bango ya papa, moi, na tika papa, ye moko ezate, na zena bango, na 8 ans, te mette au tala, na semaine, auto, banda, ndenge na otala, ba horaire, na nga ya boulot, na koya. Hey! Yango eza nini yango komaka boulot. Eh! Yango yonde mutali boso sala na poto. Habité eza na question munga mutali boso na sala na poto te. Mais eza ke na sala yo ebika nde mama ngo eluka bi ezala ke taka ba famille, ta ba petit, taka mama fo ko luka ko préparer ba retraite mama belé na poto nde ezala ba facture quoi. Eh! Ça va, merci. Namoni ke musale linge kabolanga na yo Habité, oskwa sala ko habité, musale kabolanga ngo biso te, toza toujours ensemble, ezaka ke batande permettre te. Parce que la poto ezala bozala même immeuble na mutu, boyebe na binuti. Ya kotaka, msu yo bimaka. Yo lalaka, msu ya kede kayu. Ba ango eza différent, ba programme abatu pe eza différent, mukili ango eza ka mystique. Ebi ke ba mama botu na nga nini. Mama pe batikali na papa. Bale pa njode benga ki mama oyo asalaka achaki main libre. Mobali na yo ki bakati baseki. Abi omoni soki azaki na plan moko derrière yo asuki. Lelo eshuyo kokende te pe bokomona na te ti semaine o mubimba bokomona na te. Ba mama wana kuna esika zaki na muteme vimbo asalaka te avanda na ndako. Muteme vimbi so ipa zaki na projet nini ngana bino toyebi te. Ba mama to força nature te. Soki omoni muninga alingi yo pe linga ye. Soki omoni muninga alingi na yo te mama mi vandela bandeko na nga mi vandela ko forcer te oko forcer boyo kwa ko leloko baliaka te okwa ko kute loko bakuta na kanango te ba mama na samo eza yako beba mokile baby tellement makasi papa na ngai nalela bino ya trop. Je vous love, toujours dans le bar, je vous love. Nazawa na pona bino. Bino moboye bi cuisine Yannick TV ne makambu. Cuisine Yannick TV ne alobaka. Aye. Bokota ba mama na lela bino ya trop. Babone na nga ba gros bisous partout bozwami. Eza cuisine Yannick TV. Irma na kati ya Italie, ba gros bisous de la part de Cuisine Yannick TV. Nathalie na zonga na kende boy na moni à Paris, na moni Merlin ma ba gros bisous de la part de la Cuisine Yannick TV. Wana ba oyanga quoi. Tellement bozé belé, boza vraiment belé koleka. Na kacha Suisse na moni mama Yvette Oumela. Na zonga mupandi bwe na kacha Genève, na moni Sheila Fayoul, ma petite sœur chérie, j'aime beaucoup. Ba gros bisous. Waneza Yannick Cuisine Yannick TV ezoloba. Ba mama na lobaka. Na kacha France da moni toto mama na Noah. Ba gros bisous de la part de Cuisine Yannick TV. Na lela bino ya trop tellement boza e belé a koleka. Na kacha ki na moni Nana Kisoki. Nazonga na kacha Luanda na moni Elodie Kisoki. Yangwana ba salam toujours pesa ma toujours et ça toujours bien. Na kacha ngambu Espagne na moni Mama Victoria. Ba gros bisous de la part Cuisine Yannick TV. Mama Rebecca. Oh hello. Maman Rebecca. Je
t'aime beaucoup, ma sœur. Eh, donc, nazonga na moni maman tété latinoise. Ba gros bisous na kati ya Londres. Eh, ba maman nanga bokota, eyindi. Balobi eyindi. Ba maman eyindi. Mukili eza mabe, mukili eza akobeba. Mukili eza akobeba ba mama, mukili ebebi makasi. Kotala na sa moyo ebebi. Ndeko pe avandi ne pa priya lalie. Ba continue vina ba ona mobali na ye. O wane sika zaki bakutana kate bakutani. Botu nanga bakutani wapi? Ba mama bakutani wapi? Bakutani na magasin. E ba osala ba shopping. Boyebi ka shopping ndenge ezalaka na ete onde makambu. Mama nyonso papa nyonso alingi mwa robe mwa chemise abwaka manango. Boyebi kaka ete nde makambu. Bwaka mipende. Boyebi kaka ete mwa ba débarder. Mwa ba robe. Nomo boyebi kaka nde mamango ekenda ba sandal ba babouche mwa bien quoi. Ba mama bakutana te bakutani. Miso etala na kate miso etala ni kenken. Ma copine, bonjour, ma copine, nanga yolo bakosala ka bongo ye shopping deni. Ma copine ebi ki ba pesi nga 2 jours à repos. Ndena musala ba pesi nga 2 jours à repos na. Yo na préféra ki na yo beta moi tour ndeka ezalaka. Bongo yo beta vraiment tour vraiment kati ana ba shopping otala bilo na magazo sa ba shopping na yo okotala tanga te on a komi ninyo. Na sali ninyo abi oya sala siko alobi pourquoi ils ont posé ma question boy? Pourquoi ils ont le maloba kitoko te ma copine? Abite pour na remarquer ko tala nga li soutenda ku ngo bosani adresse. Ba mama oya sala kasiko alobi. Oya sala kalobi nga na bosani nga adresse te na binda kuno très bien mais tant les o permettre te. Yo bongo nanga te permettre tendeni bondeni na shopping oyebi ubika na shopping na vite fait na vite pe na magasin na sakaka ba chat vite na zonga po yebika papa uta boulot na ba petit ba uta classe fona occuper ba na yebi kaka bien ça va na mono ligne na nga lisusu te wana oya sala rater ntazoloba na mono ligne na nga lisusu te ma copine nga vraiment malgré zo manquer ngai mais na comme trouver au cas normal na moni bolingo esile mama oya salaka alobi bolingo esile na ngote na lelo fort ozanga kwa na lelo mezaka batande zo permettre te oyo siko asalaka kor aza très malin très sage alobi le na sagesse ba mama na vie photos à la sage. Ba mama na vie makao misusu ezaka ate ya koloba. Ni makao misusu eza babombaka. Ba mama fozala na secret personnel. Secret misusu ezaka yo na nzambe tioko kufa. Ni mutu akoyeba ba mama. O ma copine. O nini boy copine eza mobile na yo. Mère amino eza la mobile na yo. Mère amino eza la bana na yo. Bako trahir yo jamais ba mama. Omoni bana biso. Bana biso bako trahir biso jamais. Ba mère amine deza bana. Ba mère amine eza mibali na biso ba mama. Camarade ya solo mobile na yo. Ako trahir yo jamais. Parce que amour supporte tout. Ba mama bokota. Ba mama bokota. Na kati ya Afrique du Sud, na moni mama bébé sempoi. Mama bébé c'est ba gros bisous de la part cuisine Yannick TV. Na lela bino ya trop. Nazoki na kati ya kine na moni mama Judith yene makambu. Balobi o asimbi kina minitue matande mama Judith. Tozana tozo sungana toujours. Tozana tozo solo. La ba mama bokota lisolo elengi. Mama Yvette na kati ya Suisse seki sabiso. Balobi to moni mama Yvette na kati ya Suisse Irlande ne makambu taraka yende Switzerland kwa na kati ya Suisse to moni nde mama Yvette
Nakatia Berle quoi. Yende ba gros bisous de la part à Cuisine Yannick TV. Sheila Nakatia Genève, ba gros bisous. Ma petite sœur chérie, à toi-même, tu sais quoi. Ba bisous na part à Cuisine Yannick TV. Ba Niclette Nakatia Suisse na Genève. Wana famille, ba gros bisous encore beaucoup avec les petits quoi. Eza Cuisine Yannick TV, ezoloba toujours. Ezoloba. Ba mama bokota. Ba mama bokote inji, ba mame inji. E inji ba mama. Camarade pa vanda ne wa sala rapa komo ke musala ne a remarqué kake muningo azaka mabe parce que muninga na nga na ndo benga muninga azasu muninga te papa nde na yokaki makamalo be na téléphone muninga bendani na ina soin muninga bendani ne samba sana o discussion ki songi no ayibisa pe muntu te ayibisa ka mobile na ye encore ayibisa mobile na ye ba mama ye na mobile ba bombi secret ba vanda calme pe sage ba mama moni sagesse eza phrase moko eza moke mais eza très efficace ba mama na vu photos à la sage ba mama na vu photos à la ba secret ba mama secret muso ezaka yo na nzambe non secret muso ba ebisa copine te secret muso ba ebisa muntu te ba mama fokoza mayele fokoza mayele ba mama ba papa fokoza mayele muninga malamu na samoyo ezaka ka Jésus Christ de Nazareth muninga malamu ezaka Jésus mususu azate likolo na se ezaka kobele Yesu nzakomba balobi nzakomba na kimongo nde nzakomba ba mama bokote yindi botunanga nini muninga na salaka te banda kenda koma kaka ye na inquiétude afongola pe kirine ye mususu na marke na ye boyebi ke oyo avanda ne awa oyo pe asalaka ami vandela na ye kovanda mi vandela na ye asalaka musana komanika na mbali na bana abi ce n'est pas la peine luka ba copine ko da na 3 copines bona moi da moko da eke bien te na mi vandela na ngakaka mobile n'est pas pese conseil vanda na yo bino na bino ba basi bolingani te biso mso pe ba bali to lingani te bino kutu ba basi ki so na mneza na misu pe ya makasi mi vandela mikolo eloko ezo reni lokwa poison ezate ba mama bo sala bokebi poison komi eloko pamba ezaka te poison wa partout fokoza mayele mama biliali ate bimela te ekenge nzamba lobi ava batelo yo momi batela mana samuyu ebiki o asala kakora yo kakina avanda na ye wana pe kuna akenda pe na bekiri na ende kaka ezalake botunanga nini bango na bango kuna babebani bango na bango kuna babebani kasi bayo luka o asala kati ebike tolito yebiso kutu nyanga zana erezmo kenda atende abanda ko luka yo alinga ka leso javel alesa nga javel na problème nini biso to ebiso ka poto linga ko bi merci bo ebisinga bo linga nga ba aloba kango bo ebisa nga te pona nini na bino boyo yebisanga na ya sala kate bino nyotu boza baninga mabe ba mama epesi bango kanda. Pourquoi yo koloba na biso bongo? Pourquoi yo koloba na biso bongo? Biso vanto za bandeko na yo. Biso vanto ye ko biso to bimi bazo balobi te bo bimi na bino zo bate. Bo sali bien. Mais lo qu'on a remarqué boza mabe pour aloba kati la nga javel.